tokota bobenda pe baninga baya kokota bobenda pe bandeko mosusu o baza ya kolala boyebisa bango keno balamuka matière asika ekoti makambo ya bio ekoti makambo ya kitoko ekoti bandeko na ngai bokota awa kisongisongi ka ndenge tomesana na biso kisongisongi lelo toye lisusu na mosala nzambe ya ntongo toye lisusu na la servante de Dieu toye lisusu na mama na biso oyo asambelaka ebele ya bato toyebi sœur Nadège toyebi couple na bango wana tomonaka soki tobeta masolo ya bacouple tomonaka papa na biso Atoms tomonaka mama na biso mama Nadège donc kani toyebi biso nyonso soki tobeta masolo ya bacouple moko eza exemplaire surtout na bachrétien côté ya bachrétien voilà déjà tomonaka couple na biso oyo donc couple mbuma eza couple moko ezalaka vraiment exemplaire couple moko ya goût couple moko epesaka surtout posa ya kobala epesaka posa mpenza kobala makasi la plupart des gens koto balobaka mama soki tomoni ka couple wana omona neti yaya na leki omona neti bakamarade moko ya ntongo bazose protégeaka donc couple moko kitoko couple moko ya bio bandeko na nga siko lelo mama songisongi amemeli bino mama Nadège amemeli bino couple mbuma makambo eza nini ebele ya bato bakolinga bayeba pourquoi bango pourquoi makambo nini couple oyo eza couple moko kitoko couple oyo tolingaka eza lisusu nini bandeko na nga ka ndenge boyebi balobi tambola mokili omona makambo ka ndenge tolobaka toujours et encore na Congo na biso matière ezangaka te Congo na biso tozalaka toujours matière bolali bolamuki litière ekoti ezongi bandeko na nga na niveau moko pas possible. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation quand ndenge ezalaka na système moko kitoko na système moko malamu na système moko bien Gavker ayeli biso ba solution moko bio Gavker ayeli biso ba solution moko kitoko la famille balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker simba na yo mwana na Gavker bandeko nanga place ba solution matakita ezali yo muto zobelaka tension na côté na yo omeki nyonso oliaka biloko ya mungwa o mataka kitaka ezo simba te benga Gavker pona bandeko mosusu omona munene ezo yaka yo oboya na yo munene me ezo yaka benga Gavker côté mosusu omona ozo kondaka oliaka bien ozalaka na temps na yo ya repos lalaka penza kitoko me munene ezo kima ozo konda neti mutu moko aza na ba problème benga Gavker pona bandeko mosusu poso na yo ezo bebaka de jour au jour
et ozala malamu benga Gave Cœur. Pona bandeko mosusu mabote ezoya te. Omeki bakisi nyonso ya mokili. Omona kaka no ezosimba te. La famille. Solution eza nango na place moko kaka. Solution eza nango ka na Gave Cœur na système moko ya kitoko mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na ba landinyo so yakala. Bienvenue na ba onyonso ba kokota sika na chaîne na biso. Boye malamu kanenge to yambaka batu nyonso sika. Donc soki oza mutu sika en tout cas zwa mwa kiti na yo vanda. Tango zovanda kawana mwa mai na yo ezangaka te, mwa sucre na yo ezangaka te, ekozala malamu mingi. Voilà. Lelo Kisongi Songi ayeli bino mama na biso, mama na biso Nadège Mbuma, ayeli bino papa na biso Adolphe Mbuma. Kutunga na bosa na kombo mosusu mama Nadège, kombo ya bango. Donc toyebi ke mtu na mtu soki abotami na famille azalaka na kombo. Pona biso basi tozalaka soki obali wana ozwi kombo mobali na yo. Mais kombo ya Sœur Nadège penzi ezalaka nani? Parce que depuis to bandana Sœur Nadège tokoma kobenga eka na Sœur Nadège Mbuma. Siko kombo na ye mosusu o papa na ya pesa ezalaka nani? Wana eza devoir bandeko nanga na pesi bino ka ndenge ezalaka na ba commentaire kaka bokomela mama Songi Songi mama Étoiline ekosala malamu mingi. Voilà. Bandeko nanga lelo toye na Sœur Nadège nini ezoleka toye na couple na bango maya misho ba makambo eza ebele ya bato bakolinga tokota deja na mozindo tobeta masolo ka ndenge tomesana na biso kobeta masolo. Voilà. Bandeko nanga ka ndenge boyebi Sœur Nadège na pasteur Atoms babalana il y a longtemps. Ka ndenge toyebaka biso nyonso na mabala nyonso il y a toujours le haut et le bas. Na mabala nyonso ezalaka toujours na tango ya bisengo mosusu ba makambo esimbi mosusu ba makambo esimbi te. Wana ezalaka ba parcours ya mabala nyonso. Eza na libala moko te otokoki koloba ke non depuis babalana makambo nyonso ezalaka toujours oke te. Mabala nyonso eyaka toujours na oya bango ba défi na bango. Omona batu mosusu peut-être obalani na mobali mosusu omona musali sili musali kufi mosusu peut-être mabote zoya te mosusu peut-être koyokana eza te. Tomona batu mosusu à une année seulement de mariage mwasi akomi kosenga divorce, mobali akomi kosenga divorce. Peut-être avec l'aide du Saint-Esprit, nde tomonaka ba couple et ko maintenir et penza. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation quand ndenge ezalaka la famille ba mapango ya koteka ba mapango ya kosopa yango yo. Kane na lobaka toujours et encore sombela bana na yo lupango. Lobi na biso eyebisaka te, toyebaka lobi na biso te.
mosusu tolobaka toujours sombela bana na yo lupangu, mais peut-être yo moko pe na lupangu wana okobénéficie nango. Oyo ebele ya bato babosanaka. Eza na bato mosusu lelo oza na poto, oza na yo na vie ya bien, oza na yo locataire, ofutelaka mwa ndako na yo ya kitoko, ofutelaka nango cher. Est-ce que okozala na makoki ya kosomba ndako na poto? Wana ezaka motuna. Soki okozala na makoki ya kosomba ndako na poto, est-ce que ntango kokola wana okozala na makoki ya kokende ovandaka na bahospice de vieillard? Wana eza motuna, parce que bahospice wana tolobango eza bahospice ya mindele, kuna kutu fufu ezalaka te, kuna kutu kwanga ezalaka te. Est-ce que yo penza na kote na yo okoka vi wana? Point d'interrogation. Yango ezalaka toujours malamu. J'apprécie toujours et surtout j'encourage ba parents mosusu otomonaka omona vanda na poto asombi ndako na ye na Congo, tango amoni ke akomi na ba 66 ans, parce que déjà toyebi à l'âge de 66 ans na ba poto okosala lisusu te. Il faut siko opebisa nzoto ezalaka bongo. Mona ba papa mosusu à l'âge de 66 ans voire même 70 ans omona lobi nazonga na nga kine nakende na nga kovivre na ndako na nga ona tonga. Donc ezalaka mwa bongo. Yango eza toujours malamu mingi soki osombi lupango okoki kobanda otongisaka malembe jusqu'à ce que ndako na yo kosila, okomi na temps wana ya kopema âge avancé, okoki novanda na ndako na yo. Tango pe okokufa oyebi ke naza na bana, okoki kotikela bana na yo ndako wana neti héritage. Ekozala malamu mingi. Ba mapango eza nango $350 ya pamba, eza ba emplacement moko ya kitoko, et puis eza ba makambo moko eza ya sûr. Bato mosusu bayaka omona obanga, eske makambo eza ya solo? Bakoya koyiba biso te. Bayibaka motu te, eza nango makambo ya solo. Voilà. Tozonga na mozindo na biso, tozonga na makambo na biso kandiki tobeta masolo la famille. Toye lelo na Sœur Nadège, toye lelo na Pasteur Atoms. Kande na bando beta masolo, eza couple pastoral, couple moko exemplaire. Soki totali parcours na bango la famille, parcours na bango ezalaki facilité. Sœur Nadège na frère Atoms, bango nyonso mibale babandaki koyemba na groupe Gaël. Sikoyaki kokoma na groupe Gaël wana ezalaki na frère mosusu oyo alingaki penza abala Sœur Nadège. De l'autre côté, frère Atoms pe alingaki Sœur Nadège. Alors, pour la servante de Dieu, quand ndenge boyebi mwana nzambe, je m'excuse, asalaka makambo selon yo te. Alingaka toujours kotuna volonté ya nzambe. Nzambe olobi nini na situation oyo. C'est ainsi que la Sœur Nadège asambelaki. Pona ba proposition nyonso mibale tango yaki, ayebisaki bango alobi pour le moment na oloba eloko te, mais na préférer na sambela nanu. Na yoka nanu o nzamba koloba. Et après, eyaki osalaki après prière na ye, c'est ainsi que nzambe ayaki kolakisa ye ke mobala vi na ye eza Pasteur Atoms. C'est ainsi que alobaki oui na frère Atoms. Na côté ya papa na biso Alain Moloto, ya sepelaki na ye na union ya bandeko na biso, donc ya bana na ye mama Nadège na papa Atoms. Apamula bango tina ndenge papa na biso Alain Moloto akufa. En tout cas, aloba kitoko pour na couple oyo. Yango ezalaka toujours malamu place nyonso tozala na bizaleli moko ya bien oyo kotinda ki bato oyo to entourage na biso oyo toza nango elobaka eprononsaka ba maloba moko ya kitoko sur biso. Lelo oyo ka ndenge boyebi la famille, couple na biso Atoms ezo célébrer 16 ans de mariage. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ebele abatu babalana après 4 ans, après 3 ans, ba divorça. Batu mosusu 10 ans de mariage, mais esengezalaka te na libala na bango
mobali azokanisa côté na ye, mwasi pe de son côté azokanisa pe makambo na ye, ezalaka mwa bongo. Mais soki omoni couple mwasi na mobali même en public baza erré, donc oyebi ke na kati ya ndako pe couple oyo baza erré. Connaissant la sœur Nadège, en voyant aussi notre pasteur, le pasteur Atoms, donc kotala bango ka boye ozata na besoin te que nous okota na mozindo oyeba qu'est-ce qui se passe dans leur vie, pour comprendre déjà que bolingwa solo eza awa eza na bato mosusu, bien que na ba réseaux sociaux mutu nyonso alingaka alakisa que je suis heureuse na mon mariage, naza bien, naza heureux na libala nanga, mais au fond na elongi kaka elongi na biso efundaka biso ke moto azokosa azaka na ye na kisengo te, aza kaka tika nga na vanda na boti bana tika kaka eza libala. Mais kotala sœur Nadège na mobali na ye bolingwa solo ezali, tala kaka babitumba oyo sœur Nadège akotaki ezalaki facile te. Soki papa na biso Atoms alingaki sœur Nadège te, peut-être na batemps wana tolingaki toyoka ebele, mais toyoka ata moko te. Papa na biso Atoms azalaki toujours pembeni ya mama Nadège, abandaki toujours ko soutenir ye moralement, spirituellement, physiquement, azalaki toujours na ye. Wana déjà ebando lakisa combien abando linga mwasi na ye, combien abando considérer mwasi na ye. Toye ko souhaiter bino heureux fête de ménage, heureux fête de mariage. Nzamba Lola a continué toujours kozala elongo na bino. Lelo bo célébrer 16 ans d'existence ya mariage na bino. To pamboli kisongi officiel aye ko pambola bino lisusu na 100 ans de pouvoir. Beau vivre toujours dans l'harmonie, dans la paix et dans l'amour. Nzambe oyo azalaki wana les jours ya union na bino a continué toujours ko guider bino. Toyebi ke tango tobalanaka mutu na mutu ayaka na éducation ya famille na ye, mutu na mutu ayaka na ndenge akola. Mais tango tokotaka na ndako ya libala eza na ba comportement mosusu tobwakaka, eza na ba comportement pe mosusu evandaka oyo mutu oyo alingi yo faut supporter. Et chaque jour, chaque minute eza na ba comportement moko ya sika ekotaka na ba vie na biso. Prière na biso ezaka ke non Nzamba Lola abomba bino, a épargner bino na oyo nyonso Satan ko planifier. Ezala na accepter na vie na bino, ezala pe na accepter na vie surtout ya bana na bino. Wana eza prière kandenge boyebi kisongi beke tosalaka na biso kisongi beke tokotaka na ba vie ya bato makasi tolobelaka bakombo ya bato. Nzamba Lola a pambola bino. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.